Kasibana no bazali beliawa. Lakisa bango, chiffre 3, chiffre 5 et chiffre 15 yango ilubinini. Pamba tebisu tuzali na bisu bakufa misu. Yangwana tatanzame kole zulumu sa tuza kusenga ke temukiri mwa bisu. Ezali kado yo nzambi opesi na bisu. Ndeto sarile yango tolele yango tolatele yango maso na bisu zali na kati na mukili huyu. Pamba tezali paradis terrestre. Batu bandimite. Yangwana confusion ici ekoti. Na batu wana babenga yi vampire, sorcier, rosicrucien, magicien, franc-maçon. Yon se tuwa na pato kuzipa mabena bango. Kasi etikali mukai kubima. Yangwana nzambi tatankoli yezu musantu tosenga mukinu mabisu kimia. Afrika mubima tikati yangweza na kimia. Europe, Amerique, Asie, na Océanie. Yango pesa na kimia na kumunda tata mwana pia ni musantu. Amen. Allez, toka na malamu bossa l'attention na babalabala na kukata bossa l'attention. Bossa l'attention. Pana ba mama batata. Okumbi tata mwana pia elimu santu ya deboso na kulubila makambo oyo Italie République du Congo. Conférence na bango isili. Bajui oyo akotamulisa Conseil national na bango. Bajui bandalobi na pokwa Premier ministre. Tobonde. Okumbi tata mwana mpe elimu santo. La démocratie na kati na mukili mwa Afrique ou bien na continent Afrique ekotelaki ndenge moko ya mawa ekokaki ete asidisa bana na Afrique baoyo batindaki yango pamba te banda tozalaki ba peuple colonisé manso tozalaki kusalila ezalaki kutinami be kutinama bene na bango na maoyo ya mabeto sitosali na maoyo muketo sitosali wa kitoko yo nzambi tata nkoli yezu elimu santu aussi au monini yango esika tosi tokomi na 1991 ya solo tozalaka lokola biloko bizala kuiba tina na likambute kasi na République oyo tozalaka kubenga lobi République populaire du Congo ya solo na sepeli yon nzambe tata yonkoli yezu elimu santu oko kaka kulela na bana malgré totuni na mino kasi osalisi bango makamu na bango esili kasi masili na nute yomoko osi omoni esika nini batu babumbani na makanisi mususu ya kitoko mususu ya mabe yo nzambe tata nkoli yezu elimu santo toza kolela epai na yo pate bakoka komitambulisa elongo na yo nzambe na bisu pamba te soko tiki bango bakoka te mokokisi mususu azali tebeli yo bazali na kimia tosengi yango nde ezala dibela ezali te nde situation provisoire etango ya tobandi kosala na mabe salisa bango tata baoyo baponami yo nzambe tata nkoli yezu musanto lata bango nzambe wa biso likolo nzambe wa biso se
poate bakokisa batambulisa République du Congo na ndenge yo lingi ndenge lingi mutute kasi ndenge lingi yo kutala mabe oyo tosito salite tosito okisio soni mbala na bala kasi papa de kamomoko alobaki na 1921 nde makosala madeboso na Congo ebongo yango ya awa na kati na mokili mwa biso na Zaire. Nzambe tata nkolo Yesu Musantu soko bango basilisi na bookani oyo biso tobandi nanu te na bakomisio ya ndenge na ndenge ezali kosalama na makambo ma ndenge na ndenge mazali kosalama awa na kati na mokili mwa biso. Nzambe tata nkolo Yesu Musantu moko te ya misalaki moko te mpe asalamaka na Satana banyoka mibale oyo namoni bakei kobwaka na kati na ebale. Nzambe tata nkolo Yesu Musantu ezali lisekite me ezali ndenge wana. Nzambe wa biso likolo nzambe wa biso ase bele banyoka oyo bakendeki kokosa mama Eva bango wana nde bamibwaki na kati na ebale bango bakozalaka kuna te bakei libela mpo ate osalisa biso tozala na kimia préparation na biso mpo ate tosenga bolimbisi makambo ebele maza kotongosa biso salisa biso salisa baninga na République populaire du Congo oyo ezali kobenga mandenge wana esi emesani na kati na monoko na biso me bango moko balobi te République populaire du susu te me République du Congo. Nzambe tata nkolo Yesu Musantu Monseigneur Nkombo na baninga na ye papa Milongo oyo abengami nde premier ministre lata ye poate na mpona kopona gouvernement ya sika. Nzambe tata nkolo Yesu Musantu ndenge banda mokolo wana balobaki ete biso tositomeki tokoti na banganga ndenge na ndenge tokoti banzila ndenge na ndenge kasi tomoni ete malamu nde tujungisa dikama na biso na Nzambe pamba te eloko moko ya makasi koleka libondeli ezali te yango na bapesaki mokumba wana na yenganga Nzambe. Nzambe tata nkolo Yesu Musantu kokisa bango po ate batumbola mokili mwa bango ezala na kimia batambulisi yango ndenge yo ozali kosengela tozali na elikia nde biso awapia ekoleka bele ndenge wana soko tozali koyeba yo Nzambe na biso soko totali banganga Nzambe bili baza kulungwa mokili na mokili bakoya kulubela biso likambo ya Yesu ekokaki na biso ete toyiba yo tosalela yo na solo bango moko basi balobi ete awa nde mwinda monene ezali bamosusu balobi ete chaque 2000 ans makambo makosalamaka na kati na mokili sikasika wa bajungisi yango na Afrique ekasi biso baafricain tozali koyiba bele tosali applaudissement pamba te tooki ete bato wana bakomemena biso bahomme d'affaires baoyo babengami bachrétien bahomme d'affaires molimo bakosumbaka yango na mbongo te kasi tosali applaudissement makambo ndenge na ndenge tondimi tika te conférence nationale na biso ezala solo eloko moko ekitoko baoyo nyonso tu bakozala kuna na baparti politique nyonso ekozala kuna na baoyo bazali na baparti ndenge na ndenge na baoyo bazali na mouvement ndenge na ndenge bakenda kuna bakolakisa ete solo awa nde likambo monene esalamaka paradis terrestre toyibaka yango ntina te. Nzambe tata nkolo Yesu Musantu yo nde obongolaka eloko mabe obongoli yango ekumi kitoko ndenge tookelaki na ntongo na tata kompenda. Nzambe tata nkolo Yesu Musantu kimia na République du Congo salisa bango okusalisa biso okusalisa na Angola okusalisa mokili mobimbo wa Afrique Europe Amerika Asie na Oceanie nde maso makusala mandenge bino bolingaka na nkomo na tata mwana pia Eli Musantu amen.
okumia tata mwana pia elimu santo boka mote kwa nini ni papa bandili ningona di kambo izali soko nzambe azala kate ndempasi kasi na kulubili yango mtina mingi te pamba te nazali na zaiye me ezali mokili mopapa si moke mbangu lelo oyo tozali mokolo munene le 9 juin tosi toyibi malamu nde ezali mokolo munene toye koyanga na awa mwana papa si moke mbangu ndenge nga natangilaka yango na kati na mokano nzambe na tongo basumaka bisu na mutu ya monene basumbaka bisu na mutu ya monene na ndenge nini ya solo soko bengami mundimi kuzala mundimi ya hipokriti te zala mundimi ya solo basumbilaka bisu na mutuya makila mwana manzambe motangaka pwana ntina na yo na ngai ekasi pasi na bisu isilaki te papa simoki mbangu oyo azali papa na yo ezali ya papa ya fuma ndongo te azali papa na yo tala nano ndenge na pasi mpasi yango opa na ye diluba na ye tosi toyibi yango rien à faire il faut mutu mwindo akoma mondele mondele akoma mutu mwindo tosi to kaka yango mbala na mbala soko amoni mpasi na kati na mwanda kuna ye 1,80 m de long 80 cm de large ezalaki mpoate solo tokoma bamondele lelo tokoko vuata ndenge nini tokoko kuzala na mayele ndenge nini otunda na mbongo ndenge nini osombi ba avion ba masuwa ba train ba voiture ya ndenge na ndenge kasi eloko moko ezangi yo ozala savant ozala na ba doctorat ya ndenge na ndenge kasi okosala eloko te soko tozalaki kuluka il faut la démocratie ya la démocratie ba memini bisu yango na beaucoup de fracas bisu yango surtout démocratie mais ndenge toyibi yango ntina te tala nano ndenge tozali kobomana kosala makambo oyo kokosalama te mpo na démocratie na bamundele esikasika awa mpo na démocratie basali unité moko kosekana te basali unité ya kosekana te baoyo babengami ete bapauvre bazali kosalisa na bango na baoyo batundi na biloko oyo ekoki kasi na biso na kati na afrique eske démocratie yango eci biso esika moko boye ekaboli biso na kati na zaire eci biso esika moko boye soko tokabwani ekokaki ete solo soko bango basali ndenge wana tozali kokopie bango bango bato bamemini biso démocratie bango bazali kosalaka unité monene mpo na biso unité wana ezangi me biso olie tozala mayele tobongisa tozala très unis pamba te biso bato nde toleki pasi na bato wana lelo oyo soko balobi ete bakotinda biso miliki te ebie tokolia lisusu tokomela lisusu miliki te soko balobi tokotinda basardini te ebale yango wana bambisi batundi kasi tokolia yango lisusu te mpona nini bango basali oyo ndenge nzambe atindelaka bango ekasi oyo etindelaka biso nzambe mokolo nini tokosala yango
ndenge nalobilaka yango na radio na ntongo yesu apesi biso likambo moko kitoko kasi tokoyibaka yango ntina te mawa elaka wana apesaki ete na kulungula yango epai na bino pamba te bokisinga soni na kupesa yango na libota na bato ayibaki ntina ndenge nalobilaki na mokolo mayenganaki mbanseke américain oyo aye koteya biso alobi ete oyo amemesaka nkolo yesu ekuluzu ezalaki mutu mwindo azalaki africain mbala na nalobi yango kasi po ate tocroire yango ezali pasi mundele aye kuluba babeti maboko idi ezalaka mutu mwindo atiki kuluzu esika wana babakisi nkolo yesu fini balobi lisusu ntina na moto wana te ekasi biso recherche na biso malgré tout sali bakalasi ndenge na ndenge na barecherche na biso tokocherche te todécouvrir likambo nini esalamaka esika wana nsima na ye akendaki kubumba na wapi alongwaki na bilanga na kongo na mashete na liboko kuna na israele heureusement tokaile kuna mbala na mbala ndenge nga na kutambola kanga moko te pamba te ntango mosusu nakokoluba mutu mwinda alobi yango tokokundima te mais pourtant kuna zamba ezali te soko bazalaki na zamba lokola biso nde ndenge mosusu kasi kuna zamba ezali te mabanga na zelo mai ya kumbela pasi bele na mai ya jourdain kuna na la mer morte lisusu mais oyo alongwaki na bilanga na kongo na mashete na maboko akendaki kusala wapi kasi au lieu de réfléchir ezali te baokisi soni alobi bon lokola bosali ngai boye tokotala nakolongola yango nakopesa yango na libota na bato bakobimisa yango mbuma kitoko tata mama mwana papa simoki mbango likambo yango bosi bokaka yango balakala kasi apesi biso condition nazali korepete condition wana mingi toloka liboso bokontina likolo ya solo bana papa simoki mbango bacholi biso bafingi biso basali biso makambo ndenge na ndenge bamama mikala 40 ans de relégation pana nini pamba te balukakili bokonzo bwa likolo yo manso makopesa mana biso ya solo biso eloko moko po kuzanga biso te kasi soko tozali retardé ezali faute na biso sikasika balobi na biso tokosenga pardon bato mingi bazali kuyimayima meme na kati na biso tokosenga bulimbusi na ntina nini tata mama bongo wana azala mondimi ya solo basumbaka yo na eloko moko ya mutuya makila mayesu matanga papa simoki mbango atikali na kati na boloko 30 ans bamama mikala basali 40 ans de prison po ate yo na ngai tomona na bato balobi ete chaque 2000 ans makambo makozalaka bapesaka liboso kuna ya mibale kuna oyo ya misato ezali ya yo africain est-ce que tozalaka na mayele te po ate to raisonner tokanisa likambo nini wana elobami boye batata na bamama totya molende solo nzambe alingi biso zayiwa yeba malamu mukumba oyo nzambe apesi yo angolais busana mukumba munene nzambe apesi yo congolais kubusana te oyo osi ozwi apasimoki mbango alobi liboso na braza bango zayiri nsima makambo maso maleki liboso na braza sikasika basilisi conférence na bango bazwi premier ministre bapemi mwa moke kasi makambo asili nanu te est ce que baluki liboso bokonja na likolo lelo bakosukola maboko bango nyonso tu na pays mobimba
bakusukula maboko bachina kati na soko sana soko iloko nini mwana moko ya kongole akaenda kusukula maboko na ye esimane yangu tangu nalala kina mbeto na ya kulanda ka na ma television mokaiza na ngana shamba na oke tata moko me binu muzera kusala mayele eske binu bolingi nenga ina jungi la disusu medayo ngana bwaka nakana kusuma disusu wa shena obina kwa madeba medayo mususu wana na boyi ye boyi na ye kusuma disusu ba medayo na ba shena malamu ne yenza mbe abongisela biso batata na ba mama tolo kare boso ko to wali kolo to zalo ko kende lelo le 9 dimanche le 16 dimanche mususu le 23 dimanche mususu le 30 muito muito mawa to bi bana no isika ni tusito komi le 9 le 16 le 23 le 30 juin na lui nangadi kambote tozala na préparation monene tozala na préparation monene poate tokota na tango susu basengi tokosenga pardon kubanga na yoto senga pardon totika mabe tango ba jeune bazala ko yawana bomana ke mo pepe makasi o turbio wana eke ko kutana na mwana na biso yo mwana ngana tera mi ake tina mususu te pamba te yalinga ga ko tampane mwana na ngai akade ne wapi longwa na tango na 1991 tondi mina bango disusu te bangwana ba yakucheka mulende wana tikate to tampane mwana wana mpate ye na de la ville toujours mouvement kitoko ba jeno ye balinga ke ba yakukonye mwana na biso pate ba kenene okene wapi na isika biso telami oh nzambi akaifuna ke kupanza maparasole alingako kutapani muntu memwaye ni susute maparasole kuna kuma kantengelezi kuna ngala libe au revoir mutamuntu leka na yo malembe tikela bana na bapa simo kimbango basepere na bango kimbangiso ye yangwana ba mama na batata totia mulende mikolo na bisu mizala ko kende lelo le 9 le 16 le 23 le 30 juin maninge anzambe nakumuna tata mwana pia ni musanto amen Zé il sens sur le bendele diadie bendele Congo dit est-ce que c'est une chance le bendele diadie mbina qui dit la bonne boubou alors très rapidement moi papa Simon Kimbangu quand tu m'as parlé pour l'homme 19 au terrain il me donne des informations et j'écris une lettre ouverte à Bill Clinton. J'étais reçu par le président des États-Unis ici à l'ambassade.
vous expliquer une chose. Vous verrez que ce drapeau-là, il y a deux triangles. Il y a un triangle rouge, il y a un triangle vert et il y a un triangle jaune. Et j'ai dit ça à Bill Clinton en 99. You should know, we are African. We got a power, now we can control. We don't need again your spirituality. Donc on n'a plus besoin de leur réseau spirituel. On n'a plus besoin de la franc-maçonnerie, on n'a plus besoin de la Rose-Croix. Nous, c'est Papa Simon qui manque, qui a gagné un Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, qui va nous guider. Alors, je disais à Bill Clinton que quand vous verrez le drapeau là où je suis venu sur terre, Congo, Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, j'aime pas dire Brazzaville parce qu'il est maçonnique. D'ailleurs, le mausolée qu'ils ont mis là-bas, le sanctuaire mémorial, c'est un Kadiapemba, ça attend. On va l'enlever au mouvement. Donc, je disais à Bill Clinton, papa, qu'est-ce qu'il nous dit ça? Le rouge là, c'est le premier triangle. Le first triangle. We talk about the slavery, le commerce triangulaire. L'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Ils ont dépouillé les pauvres, les hommes. Aux Amériques, c'est vrai qu'ils ont été servis. Donc, il y a quelques aspects donc, on était dans les difficultés. Mais je disais que le jaune, le jaune, c'est symbole de lumière. Et bon, yellow. Or, yellow, l'eau, siku. Mais je disais siku, alors, vous verrez quelque chose contraire du triangle, c'est le triangle vert. Le triangle vert, on a fait ce contraire de que j'avais fait eux. On a quitté l'Afrique, le Kaaba de Nouvelle-Jérusalem. C'est moi qui me manque. Après sa quitté de Mbanasala, le 10 septembre 2021, il dit ceci. On est au chapitre. Je veux le résumer très rapidement. Vous verrez, papa Simon, c'est pas Simon qui parle. Hein? Il dit ceci. Il prévoira dans les années à venir des conditions telles que seuls les actes de puissance pourront convaincre le monde de l'existence de Tata Simone Kimbangu, donc de Dieu, de cet esprit. Ces actes de puissance que vous avez vécus seront aussi réalisés par d'autres sacrificateurs sacerdotaux que le Seigneur choisira pour réaliser son œuvre. C'est pas Simone qui me parle. C'est pas Simone qui me parle en Manasseh, émission 21, le 10 septembre. Alors, s'accomplira à notre époque la prophétie d'Ésaïe qui concerne la descente de l'Esprit de Dieu sur toute chair. Plus tard, au temps fixé par le Seigneur, il sera construit en Kamba un temple immense dont l'intérêt spirituel sera considérable et bénéfique à notre pays, l'Afrique et au monde entier. Les gens s'en apercevront le moment venu. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu? Pourquoi le 1905? Pourquoi Arcide Briand? Pourquoi Jean Jaurès combattent le spirituel en mettant en place le 1905? Alors, pourquoi Simon Kimbangu dit, on est en 1921, le 10 septembre. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait des biens matériels, il n'a même plus le temps de lever un petit doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie. Et pourquoi vous vivez? Car exister physiquement, c'est apparaître comme presque quelque chose de signifiant. Pourquoi tuer votre prochain? Voilà les guerres. Pourquoi espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu nie le temps. Dieu n'est ni le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. Le document que je voulais faire partager, c'est ici. Quand dit ceci, l'Esprit m'a révélé que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. N'oubliez pas qu'avec ma arrestation commencera une période de persécution. Pour moi, même, et un très grand nombre de personnes. Mais il faudra tenir ferme car l'esprit de Katambungu du Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie à lui. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personne physique un très long silence. Mais ils ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle est notre contrôleur. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres, donc les francs-maçons, les Rose-Croix, les Maïkari, les forces occultes, qui crient des erreurs au Congo et en Afrique en général, et d'ailleurs le monde entier, qui sont venus nous dominer en utilisant nos colonisateurs. J'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo.
et tous les hommes du monde entier, noirs donc le Père de toutes les races. Aujourd'hui, nous sommes encore persécutés, mais au temps fixé par le Seigneur, voilà la phrase fatidique. Papa Simon Bittement vous dit, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Voilà comment on interprète la phrase et la persécution commence. Car le fondement spirituel et moral que nous connaissons aujourd'hui sera fortement ébranlé. Sur notre terre, nous assumerons les fonctions de ceux qui nous dominent aujourd'hui et nous serons les maîtres chez nous comme ils sont chez eux. Et finalement, ils seront contraints de se soumettre à nos décisions. Le Congo, en 1921, le 10 septembre, le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Ici, il signifie ceci. Les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique, ouais, l'exemple propre. Ça arrive, Massa Sundo. Il dit pas seulement dit. Le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront l'évolution de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libres travailleront au bénéfice des Occidentaux. C'est que nous vivons là. Et puis, il dit ceci, chapitre 10, verset 10 donc, il dit ceci. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Oh, au nom de Jésus, les gouvernants de l'Afrique entraîneront sous le conseil des Occidentaux. Leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes, voilà, nous sommes, quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Occidentaux. Ils parleront toutes les langues des Occidentaux. Anglais, chinois, dès que nous avons l'excellence les Gaulois, le coq. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Occidentaux. Wisdom. Non, j'aime pas le terme, c'est pas approprié pour eux. Ils deviendront leur proie. Il y aura une grande mortalité parmi eux et certains ne verront plus leurs parents. Combien de jeunes meurent ici? Verset 12. Il faudra une longue période. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors, s'accomplira la troisième étape où nous sommes actuellement. C'est quoi la troisième étape? L'esprit de vérité. Dans cette troisième étape naîtra un grand roi divin. Le roi divin, c'est un nom. Mais roi veut dire remettre l'ordre intérieur. Comme roi. R-O-I. Remettre de l'ordre intérieur. J'ôterai l'humiliation que l'on a toujours infligée aux hommes noirs. Depuis les plus reculés. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a autant été maltraitée et humiliée que cette pigmentation. En dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, nous avons l'obligation de l'aimer. Papa Dengen a dit Bolingo, Nibeko, Nisala. Sony, c'est ça. Donc l'amour, Bolingo, Nibeko, Nisala. Donc, en dépit des persécutions que l'occupant nous fait subir, je rappelle, on est le 10 septembre 1921 en Badassane. Nous avons l'obligation de l'aimer, de ne pas le haïr. Je suis en train d'expliquer par rapport à ce drapeau Congo là. Congo Mbanzaki Mbango, donc ex-Brazzaville. Ex-Brazzaville. Mbanzaki Mbango donc. Car haïr son prochain, ce serait contraire à la bonne nouvelle, donc l'évangile. Ça c'est en résumé, on a dit un mot. C'est dit un mot. On ne peut pas canter un mot. Mais c'est ça. ça c'est l'esprit de vérité qui parle.
Papa Simon Kimango Kiangani. Mais souvenir à la